Toganyaki bango na 2011 basali mangungu babomi batu na biso ebele. Le 26 novembre 2011 baboma batu na biso na aéroport international d'Ndili. Après victoire na biso batiaki fait Etienne Tshisekedi na résidence surveillée oyaki ko entraîner liwana ye. Nous n'avons pas oublié ça. Il doit faire très attention avec nous. Nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'il se prépare, nous aussi on se prépare. Tango bazaki na pouvoir biso maboko pamba to affronta bango. Kaka lelo o toza na signature ne bango basali felo. Mboka nini écoutez, s'il vous plaît. IDPS viva. IDPS viva. Biso tokoki ko bangela élection anticipée. Au contraire, baza conscient que majorité baza ko piolola wana eza kimuyibi. Ba mérita yango te. Yango baza ko lenga. Je parle très bien du FCC. Nazolo bela mutu mususu te. Ba bongama, nous sommes prêts pour les affronter. Neti moninga na bango. Namboka nini, dans quel pays à travers le monde, quels que soient les accords politiques, un premier ministre qui attaque un chef de l'État devant les cours et tribunaux, où est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça c'est respecter l'accord? Boyoki lobi awa, boyoki lelo, deux ministres FCC, balingi ko voyager awa, sans informer le président de la République. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que la Constitution autorise ça comme ça? Mais basa kotia makelele, oh Constitution, Constitution. Est-ce Constitution et bandaki ko permettre bango pas profaner par installation église catholique? Nenge babando kota bazo bomabat. Et pense qu'il maîtrise bien la Constitution de plus que tout quiconque. IDPS viva. Yango na ko retenir bino ngonga mulaite. Message nanga ezaboy. Lokola basi baluki makambo. Ils doivent vivre la situation de 1992. Otoyebi banda kuna bango. La minute on a zoé bisayo, basombi déjà ba radio na bango batie. Bon, lelo ba éviter nini ko bimakuna na 10e ligne alimenter et pas secrétaire général Gisaka. Il devait se vivre. Et c'est boni ko yombae. Et c'est boni ko yokae. Et c'est boyebi ke banje o ezama compliqué na minute. Sigo loko la vérité ça ko ya ko ta pas munoko ya secrétaire général Gisaka. O Gisaka. Soki bolinge tatele matobeta maboko pona koyambae. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, bata maboko pona mokonzi, bata maboko. Tela mabiba ozali la kisa ko yambae. Viva! Bana Félix Tshisekedi, viva! Bumbete na maboko makasi. Nakanisi na bengisaki bino lelo poto meka ko solola mwa muke. Souvent matinée na biso to salaka toko ko programme ngwata 2 ou 3 jours avant. Mais bon mona que lobby nde to annonçaki pour la communication toko sala na bino base ya parti base ya chef de l'État Fachi Beton bobetele maboko makasi. Lokola nazaki très sûr que beaucoup répondre favorablement à l'invitation
quand bien même que tosala kiango na lombango. Encore une fois, merci beaucoup parce que pour remplir permanence comme d'habitude. Et si ka Batouana Bazako Bosana après Liwa Etienne Tshisekedi Bamelaka ba champagne. Il ne s'attendait pas que Tozo met la champagne lelo lobby de personnes comme on a pouvoir et belé ba kende chômage. Et là qu'on a bengeli bino lelo Nazako epsa bino yango. Pour Nazako banga mutute, je me vois dans l'obligation de le dire. Tango tozalaki na opposition na banga ki bangote. Mais lelo o toza na signature, je vois très mal que ceux qui na ebi likambu na banga koloba yango. Buzoba et les kakate. Tokomi na moment oyo ya koyebisa na ba vérité en face. Et naza koloba boye. Na yokaki batu mususu ba homme politique mususu baza koloba ke baza ko préférer rencontre seulement entre Mokonzi Mboka na o yazalaki liboso sans ba extrémiste. IDPS viva! IDPS viva! Ngana zako répondre Batouana boy. Pendant tout le temps où babandaki kosala buzoba contre Mokonzi Mboka bino bozalaki wapi. Vous êtes des corrompus et des hypocrites. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Là, il faut dire la vérité. Aucun chef d'État au monde ne peut jamais tolérer des bêtises contre Mokonzi Mboka, Mwana Mboka Félix Tshisekedi. Aucun chef d'État. Mais pour des intérêts matériels, batu baza kosala hypocrisie et sika bakoki koloba bosolo. IDPS viva. Semaine oyo uti koleka. Batu ya FCC naza koloba na ironie te na parabole te naza ko pointer bango musapi. IDPS viva. IDPS viva. Batu ya FCC basali ba tourner à travers certains pays africains pour préparer un coup contre les chefs de l'État. Mais basali yango na ndenge ya lukuta biso toko se laisser faire te naza koloba yango et puis nako yebisa bango mboko pe bakendeki po nako IDPS viva po pe sangata na yebisa bino makambo na ye nango aw. Et puis toko tirer conclusion na makambo wana. Tango tosalaki accord na batu ya FCC ezalaki refuge ya ko protéger ba criminalité. Bao babomaki Floribert Chebeya na Fidel Bazana, ils doivent répondre de leurs actes. Nous ne pouvons jamais blanchir les gens au nom d'un accord politique quelconque. Batouana Bazana ba famille na bango, Makila na bango sopanaki et les gens doivent répondre. Baoyo babomaki Arma Tungulu, ils doivent répondre de leurs actes. Usoba et les kakate. Ba Oyo Babomaki Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi, ils doivent répondre de leurs actes. Nous voulons voir comment est-ce que Ebele Bakotambola Namboko sans toutefois être inquiété. Justice, il faut esa la musala nango. IDPS viva. Tosala ki accord mokote pour Nabatulelo, comme arrogant au moment où ils ont pillé ces pays pendant 18 ans. Bakomo na bango etangami na ba rapport rebelle. Ils n'ont aucune leçon ya kopesa Mokonzi Mboka. Semeno euti koleka. Bake na Angola, je cite bien les pays. Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi, Tango Eduardo Santos azalaki na pouvoir,
batikala kokutana na ye te, batikala ko tisse ba lien ya banité te. Bango nde bazalaki moindre problème babengi Eduardo na téléphone baye ko secourir bango militairement awa. Mais en notre grande surprise, voyage au mokonzi mboka ke na Angola dernièrement et na Congo Brazza, président ya Malabo azalaki kuna. Ce qui est bayo kanaka na président ex-président angolais, problème ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi Ezawati. Ils se sont organisés pour aller tromper le président angolais Lorenzo, que non tel que vous êtes là, Félix Tshisekedi est en train de comploter contre vous. Mais ceux qui bino bozana makasi, boya ko affronter biso au lieu de se cacher derrière un autre président africain. Yango naza koloba boy. Naza kolobango, nazo lobango devant presse. Buzoba wana to tolérer yango mingi. Tolimbisi bino mingi. Et vous allez vous rendre compte que Buzoba obo bandaki kosala. Tozalaki banyamate, on est en train de vous observer. Et peuple congolais bozomona aza moumu na binote. Si vous pensez que demain vous allez retourner au pouvoir pour vous faire souffrir le peuple congolais, il faut oublier ça. FCC est un modèle en Afrique awa na matali gestion ya mboka. Ils ont tué le pays, c'est connu de tout le monde. Mais ils ne se gênent pas, ils vous rencontrent des choses au débauchage. Qui débauche qui? Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent nous présenter la liste de tous les membres du MLC au basé Panabango, ceux qui président Jean-Pierre Bembada Tinda Bango Kuna? Leur mode de gestion, c'est le débauchage. Batu nyonso ya IDPS au basa kuna biso nde totinda bango. Lelo basa koloba que non, on est en train de débaucher les députés. Soyons sérieux. Pas 13 parlementaires. Oh bah signa une lettre à 52 pages. Nana débaucha ki bango. Un député national, c'est un responsable politique. À un certain niveau, il va prendre conscience de la situation politique de son pays. Ça ne demande pas que quelqu'un vienne lui dire que non, voilà, il faut changer le camp. C'est faux et archi faux. Ils sont tous conscients de leur mégestion. Et les députés ne sont pas des gamins. Bazaba responsable. Vous ne pouvez pas réduire les députés à un montant de $7 000. Ça, c'est insulter même ces députés-là. Ba député baza batro baza comme la situation mboka ndenge zo kende mabe. Vous voulez retourner au pouvoir, mais il faut présenter un bilan. Ba assassinat ebele bobomi batu, bosali ba crime ebele, crime économique. Ba kombo na bino eza kotanga ma partout na ndenge bopie mboka oyo. Lelo vous vous organisez avec les ministres des Finances pour administrer mbongo te, pour dresser l'armée, la police et les fonctionnaires contre les chefs de l'État. Mais naza koyebi sabino boye. Lokola bameki makambwana, nous sommes prêts pour répondre. IDPS viva. Nous allons répondre et certains d'entre eux vont prendre le chemin de l'exil. Nous n'allons pas nous laisser faire. Viva! IDPS viva! Naza koloba boye. Naza koloba ngo pona ko sepelisa batu te. Nalobi ke ndenge baponi fo wana. Sans se rendre compte que sans IDPS balinga pas subir sort ya ba mobutiste le 17 mai. Mais ndenge baponi fo wana. Nous sommes prêts puisque nous sommes habitués à ça. Ebele bako kenezela exil bakoye bakebiso ne doit ko protéger bango. Balobi IDPS viva. Balobi boye. Balingi élection anticipée. Na ko répondre bango boye. Depuis 2001, batikala ko voter bango te. Toganyaki bango na 2011, basali mangungu.
babomi bato na biso ebele. Le 26 novembre 2011 baboma bato na biso na aéroport international d'Ndili. Après victoire na biso batiaki fait Etienne Tshisekedi na résidence surveillée oyaki ko entraîner liwana ye. Nous n'avons pas oublié ça. Il doit faire très attention avec nous. Nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'il se prépare, nous aussi on se prépare. Tango bazaki na pouvoir biso maboko pamba to affronta bango. Kaka lelo o toza na signature ne ba bazali felo. Mboka nini bo écoutez s'il vous plaît. IDPS viva. IDPS viva. Biso tokoki ko bangela élection anticipée. Au contraire, baza conscient que majorité baza ko piolola wana eza kimuyibi. Ba mérita yango te. Yango baza ko lenga. Je parle très bien du FCC. Nazolo bela mutu mususu te. Ba bongama, nous sommes prêts pour les affronter. On ne peut pas se permettre d'importuner un président de la République au bayebi parcours politique naye neti moninga na bango. Namboka nini, dans quel pays à travers le monde, quels que soient les accords politiques, un premier ministre qui attaque un chef de l'État devant les cours et tribunaux, où est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça c'est respecter l'accord? La constitution qu'on cherche à tout moment à brandir. Est-ce que baza ko respecter constitution wana? Boyoki lobi awa, boyoki lelo. Deux ministres FCC balingi ko voyager awa sans informer le président de la République. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que la constitution autorise ça comme ça? Article 34 de la constitution sur le banini. Makambu nyonso, voyage officiel, que ce soit voyage privé, le chef de l'État doit être informé. Mais baza kotia makelele, oh constitution. Est-ce constitution et bandaki ko permettre bango pas profaner par installation église catholique? Nenge babando kota bazo bomabat. Et pense qu'il maîtrise bien la constitution de plus que tout quiconque. IDPS viva. Yango na ko retenir bino ngonga mulaite. Message nanga ezaboy. Lokola basi baluki makam. Ils doivent vivre la situation de 1992. Oto ebi banda kuna bango. IDPS viva. IDPS viva. Nazako lobaboye. Bouzoba et les Kakate, ils ne sont pas différents de tous les Mobutistes. Oyo, Bakendaki exil en 1997. Yango Nazako Lobaboy. Pona kolakisa bango ke mboka oyo eza sous contrôle ya Félix Tshisekedi. Pona kolakisa que peuple congolais nyonso dans son ensemble est derrière les consultations annoncées par le chef de l'État. Oyo azako sala lelo. Journée de la base au Kosalama le 12, Tokana Malam, Eza renvoyé à une date ultérieure. Le samedi, marche de soutien sur toute l'étendue de la République. Il est pas vivant. Yango Nazako Baboye. Nazako Baboye. Il est pas vivant. Nalobi Boye. Journée de la base autoprogramma qui pond le 12 et ça renvoyé à une date ultérieure. Samedi Oyo, Soki Boza Basina Mibali. Il faut Congo Mobimba Eningana. Baye Bakeboza derrière Mokonzamboka. Ba criminel Oyo Bakokiko Sagana na bisote. Ils nous ont tués quand nous étions dans l'opposition. Nous ne pouvons pas accepter de mêmes bêtises. Tokani Malam. Comme ça, ministre Nabango ya finance. O bayebisi ke kobimisaka mbongo te pour na batu ba se soulever contre le chef de l'État. On va régler son problème.
koyebisa bino boye bandeko wana bakosaki bango basous-estimaki biso na raisonnement na baanalyse oyo baza kosala ndenge naza koyebisa bino awa baza na gestion ya banque centrale baza na gestion ya ministère des finances baza na gestion ya DGRAT baza kogere makambo nyonso ya mbongo mais baza kokosa bato ke non soki bazofuta bino te eza mokonzi ya mboka nde aza koboya nyonso wana baza kosala bareunion yango na bandeko na biso ya basoda bapolisier mais basoda na bapolisier baza baumbu na bino te soki lelo militaire na policier bazui valeur c'est avec le régime Félix Tshisekedi. La preuve en est que une fois arrivé au pouvoir, nous n'avons pas cherché à amener d'autres militaires et d'autres policiers pour sécuriser le pays. C'est un grand message. Au bisoto laksa kibino que l'armée, la police, au bango babandai ko diriger, ezaki basé sur le tribalisme. Et l'oko est créé qui méfiance na kati armée na la police. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas voulu mettre qui que ce soit à côté. Nous avons travaillé avec tout le monde. La preuve en est que l'actuel chef d'état-major est Zao Bisoto Koutaki. Actuel commandant de la ville de Kinshasa na compte la police est Zaka Bisoto Koutaki. Inspecteur général à la police est Zaka Bisoto Koutaki. Nous n'avons pas cherché ailleurs si ce n'est que qu'on travaille na batouana qu'on pèse à bango valeur. Bobete la mokonzamboka maboko makasi. Mais ba oyo ba ibaki 32 millions de dollars ya SNEL, il faut pas s'apprêter pour na kozongi sango izambonga. Ezambongo ya mboka il faut bozongi ça. Ba o ba bombisi mbongo. O batangami na Panama Pemperse, il faut bazongi sambongo wana. Ezambongo ya mboka. Vous n'êtes pas un modèle pour ce pays. Vous êtes des criminels économiques. Vous avez détruit le pays. Le moment est arrivé où nous devons nous dire des vérités en face. Et tokomona nani akotambo la makolo population azobetele maboko. Parce que tango biso toza kotika makambo wana bokanisa te ke tobosana ki yango. Tobandaki nde ko observer bino. IDPS viva! IDPS viva! Marche autolobby eza marche pacifique. O nyonso akoya na marche wana. Il faut olata pembe ndenge biso tosalaka. Tokobandango na changu. Tokobandango na changu, bamususu bakobanda kote ya Molar, toza komata point de chute na biso, eza na boulevard triomphal. Il faut qu'on l'aksana mokili mobimba ke Félix Tshisekedi nde véritablement président élu. Initiative na nyonso biso toza na simanaye pour na ko soutenir ye. À partir ya lobby yo combattant mobilisation générale. Bao nyonso bazana ba province bakosala ndenge moko. Manifestation na biso ezana objectif moko ko soutenir consultation au mokonzi mboka aza kosala pona ko aboutir na union sacrée de la République démocratique du Congo. Tokani malamu. Tokani malamu. Mukolo ya lobby. Mukolo ya lobby. Mokonzi mboka akosala tournée d'inspection ya avancement ya ba travaux. Boyebi ke même pona makambo ya travaux à 100 jours. Ba bloka biloko nyonso wana. Mais tango baza koloba ke non, toza ko komela ba chef d'état africain. Batangela biso, qu'on nous cite le nom d'un seul président africain qui peut supporter des bêtises comme ils l'ont fait pendant 2 ans. Qui nous cite le nom d'un seul président. Il fonctionne sur base de mensonges pour chercher à se positionner.
Et aucun accord ne peut jamais aller à l'encontre de notre constitution. IDPS viva. Naebisa kibino wake ordonnance présidentielle au étali fonctionnement gouvernement. Ezako senga bango avant ministre Abima, premier ministre, et à la voyage officiel, et à la voyage privé, il faut informer Mokonzi Mboka 7 jours avant. Mais bango baza kozwa Mokonzi Mboka neti camarade na bango. Biso tokondi makalisusu eloko ya bongo te. Tokani malam. Tokani malam. Il faut pas se rendre compte que Bapiyaki Mboka oyo peuple congolais nano a pardonné bango te. Tokani malam. Tokani omibetela maboko makasi. Nayebi bino que marche autoza kosala eza marche pacifique avec comme objectif soutien et consultation au Mokonzi Mboka za kosala. Tokani malam. À partir ya lelo juste après matinée oyo. Juste après rencontre oyo na lingi na yoka sango ndenge na yokaki mukolo ya prestation de serment. Tokani malam. Bato babomaki biso o bapiyaki mboka na biso baza na leçon ya kopesa biso baza na leçon ya kopesa biso batika bandeko na biso ba fonctionnaire ba policier ba militaire calmement puisque tango babandaki koboma mboka oyo soki okeya na kamo butu awa c'est inacceptable na condition batie bandeko na biso ba policier na ba militaire 18 ans de calvaire. Lelo balingi kolakisa ke balingi mboka oyo bino bolingi yango désormais pona kolakisa bango ke mboka oyo eza dirigé par une seule personne qui répond au nom de Félix Tshisekedi. Bako apprendre nenga ko respecter sur toutes les lignes. Toyokani malam obetela Mokonzi Mboka maboko makasi. Nakanisi makambo naza koyebisa bino lelo na yebisi bino ke soki boza mibali na basi samedi en tout cas il faut mutu nyonso ayeba ke mboka oyo eza dirigé et pas Mokonzi moko kombo na Félix Tshisekedi. Nous n'avons pas de président avant de prendre une décision au nom de l'accord. Quel est cet accord-là qui va marcher sur la Constitution? Baza kolobe na makambo Constitution, est-ce que bango batikala ko voter bango na mboka oyo? Est-ce que baza na leçon o bako pesa biso? Maboko nyonso etonda makila ya batu. Ils sont conscients de ça. Ils n'ont aucune leçon ya kopesa Mokonzi Mboka. Yango tolobi boye. Nous sommes prêts maintenant pour les affronter de n'importe quelle manière. Tokani malam. Mukabangi sabino te. Tokani. Pona lelo tosuki wana nzambe apambola bino. Banani wana
Sekala